Mbote na balandilio surtout ya Adassa Temu TV, soyez tous le bienvenue dans notre émission Les Abakuki O et les Adassachu O et les Loto Yelibino, Mwana Batu ya Sila Bisalo, Mwana Batu ya Bekam, Mama Zastar et Longuna Bana pe bakoma bastar, To Yelibino Michou Mbembele, Mwana Batu ya Sila Bisalo, Aene Lubu, Aeko Lakisabino ndenge nini batumbaka Tomosone, na ndenge ya Bangala, en tout cas bokozala desite botala bo consommer tozobelela na babakuku nyonso na badasashu nyonso na bamore nyonso ya bemission na bamore nyonso asila bosotaka bapibi te bokonsomaka bemission na binso awa bomoni mishu mwasi soka azolamba azalaka propre eza na basi ebele azolamba esika azolamba salite propriété esalaka bien awa mishu azwi mwa Thompson na ye deja tiaki yango bepiska nde bozomona bassin oyo ya verre ezalaki na bepisa episa yango kitoko azwi yango atie na etumbeli awa azotumba azobalusa mwasi atumbaka Thompson te ezopanzana non mwasi alambaka aza pose aza soin alambi biloko ne nyonso soin oyo eza elubu ya bastar na Michou Mbembele bino moko bozomona azo expliquer ke mwasi il faut alambaka maboko ezala soin bozo comprendre maboko ezala soin nyonso ezala soin po epesa papa posa kolia eza na basi ebele soka azolamba okoyoka posa kolia te mena Michou Mbembele botala nanu Thompson ya monene boye mwasi tanga azolamba fa pesaka moto gu moto atali biloko nanu ebeli te me ayoki posa c'est ça une femme ba mama tozala ka makasi na mbetu te me tobongisa pe loboko eza na moto mosu alinga salo mabe metanga ye alie bien ameli bien kande kiti atiki osalo mabe papa kozala na kanda nde metanga ye alie sosa la bolognaise kande kiti yango na ba mama tobongisa loboko ba YouTube ekoma baolakisa kolamba tobongisa loboko bomoni Michou Mbembele ofinga biso bo provoquer tokoloba rien tokozongi sa réponse T. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Ceux qui bozaba ba riches, soyez les riches. Nous on est là comme on est avec notre public, ça s'arrête là. Ofinga biso bo provoquer tokoloba rien tokozongi sa réponse T. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Ceux qui bozaba ba riches, soyez les riches. Nous on est là comme on est avec notre public, ça s'arrête là. Ezabakuku wana toyelaki bino ezalaki Michou Mbembele toujours mwana bato asila bisalu toyaki kolakisa bino ke na kati ya babakuku eza pe na basi malamu eza pe na basi oyo eza na basavoir ezalaka kaka mabe te me malamu mpe ezalaka alors tozobelela na babakuku nyonso tozala sincère nani parmi biso babakuku azopartage film nani parmi biso babakuku azopartage film azotala film lelo komi na 4e épisode na biso les abakuku to continuer consommer film na biso massivement toza na posa ba vrai abakuku o bazotala film o bazo sepela na film boya ebele to partager to sepelisa motema ya Sila Bisalo il faut batu ba sentir que film oyo c'est compliqué maman na biso azali na nazo sepela na Juliade maman de la paix secret ni neza na kati ndako maman de la paix boya to découvrir bo partager film na biso tant bozo mona be mission ya Adassa Temu TV ezoleka bo sotaka te parce que awa tolobelaka 100% Sila Bisalo ba fan nyonso ya Sila Bisalo boya boyoka makambo na zoloba bo partager film na biso bo s'abonner massivement na kati ya Adassa Temu TV bokozala desite po awa eza 100% Sila Bisalo les abakuki o et les adassachu o tozobenga bino bo sotaka ba publicité te na kati ya Adassa Temu TV tango bozo talaka ba publicité ezopesa biso susu makasi courage ya koya kosala mosala po na publicité nde yango wana toliesaka bana na publicité nde yango wana esungaka tosala ba makambo mosusu alors tozobelela bino babakuko tozo continuer kobeta sete toujours promotion ya ba film na biso toza na posa ba épisode nyonso esala 100k les abakuko toza na posa film na biso esala 100k boya to consommer boya to partager boya to matisa mosala en tout cas tango bino boyaka esalaka bien
il faut bato ba sentir que si la bisala aza na présent na kati ya film na biso botala makambo Cardozo azosala azopesa Joyce conseil ya ndenge nini mwasi alamukaka ya ndenge nini mwasi abongisaka mbeto ayambaka papa asalaka nyonso me ye moko na ndako na ye azosala makambo wana te sikoyo boya to découvrir mpona nini Cardozo ayebi ke fo asala makambo wana me mpona nini azosala ngo te eske azosala ngo na nko eske nini ezotinda ye asala bongo tokodécouvrir yango na kati ya film bongo lisusu Pierrot ake koluka makambo $1000 aussi la simbisi elko ye ake kodefa $200 ekozalela bango ndenge nini les abacook en tout cas film oyo ezoteya yango nalobaka toujours si la bisalu ezalaka maison ya production o eyaka mpona koenseigner biso bolamu o eyaka mpona koteya biso o eyaka mpona mema changement na kati ya bavie ya bajeune na biso na kati ya bavie ya banouveau marié na kati ya bavie ya bato deja babala tala mama Fatou Kayembe kuna azolinga kaka leki ne aya soki leki ne aye nini ekosalama tozala branché na Sila Bisalu officiel Yeah.